Congo Banapoto, Bolanda Elengina Biso TV, avec Jericho Betox, Jericho Betox, Jericho Betox, Jericho Betox, Elengina Biso TV, Elengina Biso TV, avec Jericho Betox, il n'y a pas à dire. Vous savez que, n'oubliez pas que Elengina Biso TV, Jericho Betox, tiens, Minene. Chers internautes, bonjour, bonsoir et bon après-midi à tous qui nous suivent partout dans le monde entier. Et là où vous êtes, aux États-Unis d'Amérique, en RDC, en Afrique entière et partout en Europe, au Canada, vraiment je vous salue, c'est votre frère Yves dans Beauté d'Argent, le journaliste subliminal, donc la photo profil de tous les journalistes, donc je suis là. Merci beaucoup à Jerry Camien de Cométos qui est derrière la caméra. Et moi je suis devant vous, Yves dans Beauté d'Argent, et je vous présente déjà que Laza Awa, la manifestation, il y a tout Kanissa déjà la salle de fête là, au besoin de mon Merveline, si je ne me trompe pas. Moi, je suis bien dans Balanzi, on est sur ma solomon de Banola, il peut souquer l'Awa. On a eu le plus terrain Kanka, depuis la marche de santé, vous avez vu les images. Maintenant, tous on a Pino, on a Kassafoubou, on a venu à la numéro 1. Na salle ya Marveline place oyo to kanisa balingi bakanisa baoba bakanisa baoyo bazali en vie baoyo baza en vie c'est que eza baoyo baza kotravailler baoyo bazo mériter batravail na bango na nzela ya internet to na nzela ya Kinshasa na bachaîne locale lelo ni ezali mokolo oyo bazopesa bango baprix donc remise de prix remise de trophées de brevets de mérite pour la bango nyonso tout donc bazopesa bango nde lelo na yango bandeko nyonso tout balanzi Rolanda Biso, na nzela ya mikili ya poto, na Congo Elengina Biso TV, na Elengina Biso TV, ouais ezalaka Congo makambo, ouais ya Biso ya Jericho Betox, c'est tout à bango, moi le mobile oyo azala na mumana zone, la beauté ya deuxième république, vraiment plus rapidement déjà je salue celle qu'on appelle Anne Laetitia Dayo, à part elle nous salue Azate, maman, tu continues à 4 pour nous faire l'interview, et c'est plein de mambo Bitoko. Merci beaucoup à toi Jericho Betox derrière la caméra et merci beaucoup à tout le monde qui nous suit déjà en temps et en fan là. Je sais que vous êtes tellement nombreux de suivre cette très belle émission. Ma solo et Nicolo et Jericho Betox, mais avec Yves d'Or Beauté d'Argent, journaliste subliminal. Merci, on continue la 4. Merci, vous êtes tellement généreux et c'est la preuve suffisante pour cette soirée sera dans son compte. Rachel, je crois que reste s'il vous plaît un peu de calme. Prière aussi pour les directives du directeur technique de l'événement pour permettre à ces billets. Chers internautes, mes frères et sœurs qui me suivent déjà partout dans le monde entier, toujours Yves dans Beauté d'Argent derrière vous, devant vous, pour vous annoncer de bonnes choses comme je vous dis totalement. Je suis là avec la scène qu'on appelle Jolie, pour moi elle se Jolie Inouna, si je me rappelle bien encore Jolie Inouna, c'est ça. Moi Jolie, juste un mot, deux mots, pourquoi l'initiative faut que l'on rapporte au Lelo, donc ça la rend bien. Merci pour la parole, merci pour la bino batuzo la biso na minute et ba rendez-vous na biso to lobela ki et voilà je peux koki pe moment yango ekomi boye pona ko nominer l'artiste na biso o bakenda bazali ki ko la biso nominer pe artiste o kozalison ya ko de soutenir toujours initiative ya JP Massamba ya Tokanisa. Sur la salle nos frères congolais ou nos sœurs congolais, après si qu'est-ce que tu veux dire aussi aux autres là, on va commencer de faire aussi de bonnes choses comme ça. kosala bainitiative lokola tokanisa wana tokoencourage bino kosala yango eza bien mpona kosuna bandeko
bino no totelemele bango na kombo na Yesu. Donc bino bakwana idée ya kosala initiative apoye okoba mpe bokontinue kosala yango ndenge vie na biso masamba asali yango ante eza esengo mpona biso baartiste parce que esalama te ezala te ndeka toba tokanisa donc tozokontinue kokanisaka na bavie na biso tokoleka mpe bana na biso bakotikala kaka kokanisaka kaka donc tokanisa match eza Ok, merci beaucoup à toi Jolie Luma, qui regardez au Combattant Moulaïté. On est déjà à l'activité commence déjà. Merci vraiment pour déjà nous accepter cette interview. Je vous remercie beaucoup. Ok, merci, on continue toujours avec toi Jolie Camien de Cometox. On est derrière la caméra. Merci à toi Franck Clarios, direct, tout ça en 4. Photo partout dans le monde, moi je suis on est là pour bientôt là commence spectacle que Zobanda. Babi que les premiers août, le 1er août, babi que tout candidat. Mais on a qui le 29. Oui. Le début de mon on a qui le 29, Tozalaki le 29 de bander la marche de santé la biso, de bander la marche de santé la biso après marche de santé. Toyaki kosu qui ça na terrain et caca. Est-ce que les premiers spectacle calamité pour ouais, voilà, merci. C'est que tout le monde a partout. C'est que les gars qui ont dit, on a la marche, on a la salle, on a le préparé spectacle. Là, ça rend la manager, on peut venir vraiment concentré. Il y a un Boga, venir à camion, venir à journaliste, à il est là, on interview. Là, c'est que tout le monde a manager. Calamité, au moins c'est au moins la salle, on a ça va Laura Malamu, Claudia Galliano, l'artiste, il y a la calme. C'est que la image au monde, il va le voir, surtout. Alors, tu as des nouveautés, Gisèle Singa, il va le voir tout. Il va la calme, il peut être en Australie, il va la calme. Alors, soit, moi, il va dire, il va savoir, il va te dire, on va faire ça, il va retourner, soit l'autre Jojo Mas, on va faire ça, toza na couliste émission eza lelo kala miki tozobanda donc kanisa bandeko rôle ya Yokozuna donc bokozala desite bozela bomona bosepe alors na bosepe na petit code comme voilà yango eza piese merci na mami oyo yango mama mindondo mama ya ba Jojo Mas fola na pedi coaching na tenga mukete donc to saka na police Eric Kenzo Yves Mukuna babi yango na babi Jojo tukuta Yves do voter dans ça vous tanga eteka batanga wana Jojo pedi to saka na police to c'est la kaka donc babi concentration na tenga mukete to chez l'esprit na c'est donc to sala ka maman lobi abi ana torchon soka to sali oya lobi te asumbi apangusi donc pas pangusa te to saka ne maman lobi pepele papa Emma on a bien briefing yo na libeba na libeba ouais les jours déjà le 1er août ça va y biso bakenda mais ka ba lo ba ça ba biso donc je suis santé toujours là mais mettez moi biso il y a un ça va se mettre donc ok, merci beaucoup, on est là, on est ensemble, là, il y aura tout le monde là, Babi. Bonsoir. Dans les 1er août, les affaires à Baroua, donc ça va nous laisser dans ce dans la peste maman Mindolo va l'objet de Jipe Mazamba, il y a une organisation. Pas la police. On a soutenir Jipe Mazamba. Dès le mois Sali.
tolalaki tolamuki mais aloti eloko mo betokanisa lelo na chanteuse na oyemba koyemba na oti mami ndo mtatenga na yo donc JP Masamba donc nzamba pambola yo abatela yo zalaka okende te zalaka kaka so lelo fort ya se lelo mo ba obayebana na ba obayebana te donc ya zane papa mo kabola te ya sangisi sangisa esali Karine Massamba maman Tracy na Jordan voué chez na Hélène Kibuku maman la divana Miami na kata merci Holanda merci les autres trophées au Mindono reçoit Get Kamanti c'est pour ça les Mindono plaisir pour nanga et ça les bien c'est ça les plaisir fait nanga if métis en Australie ça la Mindono plaisir c'est pour tu vas dans part nanga mère reçoit ça les bien tout le monde va voilà pesa il faut qu'on a Joe le Tomaso il faut aller jouer à tout Babi Babi avoir un poison pour Firenze avoir un an l'homme de vision Babi l'homme de vision il faut bien respecter presse. Faut bien se presse aussi la binote. Tout la bino partout. On peut pas respecter la bino ni vous combat. Au moins donc les balles la charité bien ordonnée commence par semaine. Hier vous devez pas laisser. Donc Yves d'or beauté d'argent. Pembe na pembe d'or et jeté au babi il faut on va le pousser qui tabaine. Go bien un double titre. Autrement dit celui qui a fini fils à le père. Moi n'a pas fini le parfait de bonne odeur. Je suis en passant. Nabokasi ya tokanisa ya artiste comédien nyonso ya Congo basangani nabokasi ya mama Solange Mindono atuvaki bape mapeleki na ye tokoka kosala cohésion na jeu oyo to solo na bandeko nyonso na scène to rendre hommage na ba oya biso bakenda ba yaya ba papa ba mama ba koko ba leki ba ndeko donc hommage maintenant le prêtre de prêtre Achille Mboya bien. Donc, il doit rendre hommage. Et il a fait sa moto. Il a fait sa moto dans la roi dynastie de Luxembourg. Moi, dans mon Swahili, je vais appeler ça rabat mon jour. Il a fait sa moto dans mon grand frère propre, l'idée qu'il faut en Allemagne. Na moi style Néné Tam. Il doit charger. Ça respect pour tout ça moto. Bon, on a fait sa moto dans tout balinganga. OK. Na baba balinganga te. Je vous aime beaucoup, hein. Et la personne il dort quand Donaté la même. Hein? Voilà, en Allemagne donc. Maman ça va faire. OK. C'est bien c'est bon rappeler ba kita mission na. Quoi ça la raté? Ça va pour la fois. Bana poturandi te bisebino bomona ki monde entier mobimba Afrique mobimba Asie Australie et là comme bomona ki le 29 juillet au bomona ki ne marche de santé le cas qui lorsque ça le 1er août et ça journée moko au biso nana na Congo to ina robomsa ba cimetière ya ba biso ba o ba kenda ba famille na biso yango biso ba artiste to ba ki non to ki na biso bomsa cimetière te mais to raisonner bon spectacle moko hein to raisonner bon spectacle moko o ko ça sous ba biso ebele tala kaka na yebi ki déjà trésor qui on en France oza déjà ko sepela na art aboy tala kaka surtout bino beta masete mama madongo ma motema papa fioti ngoma Chokanisa ba biso ba kenda. Achille Mboyo prêtre. Viens na mpere modéo totokani na Brazzaville. Kazi na wana image nani? Wema
Basirika, wewe kile tu wasela. Basirika, wewe kile tu wasela makisa mwana. Wewe ni sema mbongo, wewe ni kutake maboko. Manager. Non keki. En tout cas, il mérite encore une fois des applaudissements, s'il vous plaît. Elle est là, elle va nous rejoindre sur notre podium et nous dira comment cela possible, rien que pendant 3 séances de compétition pour donner ces bons résultats. Après, je me suis dit,
naza katolike nandimaka mese nalali na kani Ah!
Babi artiste asukaka lelo monte tellement naza artiste comédien oyo bato bayebi ke naza comédien mais naza mpe chroniqueur naza mpe nasalaka mpe bale donc nabina mpe bale yango bomoni nga déjà na spectacle nabini bale donc naza artiste nyonso complet nasalaka nyonso bon soko otinaka musicien papa wera epanani pawata mais nalingana ane kozala danseuse te nalingana kozala danseuse te po mosala nasala ngo déjà koko mais nabina nanga bale po mami ndonami na exception badanse ok antuka bana poto mpe mokomoni tobaki les premiers à chaud les premiers à bomona babiloko ya sika ebele bazala sikuta bamona bofita bini baloba o lofita mpe ezala bakantanisi na danse me naa danse te nabina bale pa mami ndondo antuka bana poto les commande yango napesi mpe nyonso mbote napesi dg christian boket babi dg christian boket mbote yemokoma lofita na kati ya terrain ndenge ningisi loketo oyo eza premier épisode e napesi mbote na jire seka na timisi napesi mbote na repe nanga pierre bifalo de bunde bango biso azoka na façon bini opesa mama merci parce que babi mama asila mais tomoni po mama asila te ta eske bini bote ba spectacle osi bafa bato bakufa vraiment c'est mama asila mama asila encore mpona bato nyonso balobake mami ndondo asilasila te talaka mami ndondo nga nanga kotale nazanga omona mokie e lelo mami ndondo alakisi nga danse abakisi sur un plus na carrière nanga ya théâtre donc nde naza boye oyo nasali lelo donc bafan nanga nga memi nga moko nandima teke na kosala bongo na incarne role ya malasi oyo kuna yeba te namona ye mpe boye te mais na incarne role na ye mpe na sipongo na ye à travers mami ndondo atravers mami ndondo nzamba pambola yo abakisela yo susu baplis ebele ozala toujours envie mpo biso tozala peme toyibaka mamayele wana mpesa biso bien La liste est bonne, festive, nous ne serons que félicités ici. Toutefois, comme au sein de la fondation Tokanissa, pour venir en aide aux orphelins de ces derniers. Adieu les artistes comédiens, les animateurs, vous êtes parmi nous. Séparation de la vie, c'est la capacité aux amis des artistes. N'allez là où Miss Marisa Makeda. Royaume abe, uzakuwa mtu ya valero, kutie na mwisho wa blabu, hapo msembele, artista keye. Soki motema notakola kola, ide koyeba, pasia komoye. Tokanisa,
Biso ba comédien de comme ça toujours qu'il est avant l'âge quand le gars touche les domines la tête campale la pioche. Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox elengi na biso TV avec Jericho Betox y a pas na dire bon ça peut que n'oubliez pas que elengi na biso TV Jericho Betox tia minene